3, 2, 1, Giovanni. Mbote na bino baso balanda émission santé lamu totondi bino botondi na attention bopesaka ntango nyonso ya kolandaka émission na bino kitoko émission santé lamu émission ekoyaka o maboto na bino na likanisi moko ya kolukaka santé bayimboka ekoya kozala bongo malamu. Émission santé lamu ekotikalaka te atako mokolo moko kopesa ndengisa na moto eloko bokono to pena bayimoko soyo kabongo kotumisa bayimboka na oyo etali bongo santé atako mokolo moko tokotikalaka te kopesa ndengisa. Émission santé lamu eyei na ntina ya kovalorize médecine naturelle, médecine africaine, médecine oyo bobengaka bongo médecine traditionnelle. Émission santé lamu eyei na ntina ya kolakisa mayele mabe ya lokoso mpe oyo asalaka à travers médecine na bango na ntina ya koloba kodétruire santé ya bayindo na ntina ya koloba koexterminer race noire. Lelo tokolela bongo babokono oyo ezalaka te na ntango bakoko na biso kasi esika tokomomona yango d'une façon permanente. Wana tozomona bamiome, bakiste, bafibrone, bahypertension, badiabete, babokono nyonso wana ya lolenge na lolenge na lolenge na ntango bakoko na biso ezalaka te kasi sika wa tokomomona yango tozobela yango ntango na ntango kasi tokepengle pena mingi bokono ya cancer. Awa na plateau na biso toza bongo na invité oyo mesa bongo kolanda na kati émission na bino ya santé lamu ezali bongo Kilandi Ngoma Ngangabuka Ngoma. Mbote Ngangabuka. Mbote mopanzi sango mbote pe na baebonse baza kolanda biso na bisika bazwami. Boni ba santé. Kimia na kati nituma na ngolo ya nesongo nzila. Na ngolo ya nesongo nzila tokolonga kaka nde wana ezali bongo cri na biso. Oyo mesa bandeko balandi ndenge tolobaki ete lelo tokolela bongo bokono ya cancer. Babokono oyo bakoko na biso babelaka te na ntango bakoko na biso kasi tokepengle mingi bokono ya cancer. Ngangabuka Ngoma. Babokono ebele na ntango bakoko na biso ezalaka te. Oyo lelo tozokomona ekoma lokola mode de vie ndenge babengaka donc babokono te ekoma nango lokola bomesa. Kasi kolandela lokola eza ya ebele tolingaki mingi tolobela bokono ya cancer. Ngangabuka Ngoma ntango balobaka cancer ezali nini? Matondo mopanzi sango biso kotokanisaki ita mosu bokosoleve basujet oyo ya momesano ya bafaiblesse sexuelle ya bahemoroïde ya soki ya badiabete mpo bandeko batladi praticien nyonso oke bisika biso ekomaka yango wana ka hémoroïde faiblesse sexuelle soki nini boyeboye ndenge bosoleve point wana ya cancer tosepeli makasi po ezali moko na bokono eza kotungisa bayindo na boyinga baza koyeba te baza kobela cancer. Cancer ezali nini? Moye tokende na explication ya médicale eza te po pamba te mama na nga oyo Domingo aza na lugozi so na lobi na terme médical akoyoka te tata mwasi azali kuna na oyo na nga makomo foi akoyoka te tokende na ndenge ya lingala mpona kofaire comprendre kosososa bandeko na biso bayindo na nkota na biso. Cancer eza nini? Cancer ezali bokono oyo atakaka baselile baselile na batisi. So tokende explication baselile na batisi selile eza nini? Selile ezali banyama oyo bakengelaka babatelaka nzoto ya moto ndenge bomonaka mokonzi ya mboka azalaka na bamapinga to mboka nyonso ezala na bapinga nzoto ya moto mpe aza na bapinga aza na bao bakengelaka nzoto tobenga yango baselile. Baselile wana na kati na nzoto ya moto eteni nyonso ya nzoto ya moto eza banyama wana mike donc selile eza banyama banyama mike babatelaka nzoto banyama wana ekozala na près de 3 milliards na kati na nzoto ya moto. Donc na linzaka na ndenge linzaka eza bongo banyama wana bazali na litoyi bazali nde babenga ngo baselile. Sikoyo cancer po ezwa moto po moto azwa cancer esengeli ye cancer to bokono oyo ekokota na nzoto ya moto aboma nani baselile nyonso. So abomba selile ayi koboma batisi. Tisi eza nini? Selile tolobi selile eza banyama. Tisi ezali mpe banyama bakomi na quantité ebele nde baforme mosuni nde tolobi yango tisi. Nde elongo na tisi ekomi organe tozwi ndakisa lokola motema. Motema azali na baselile azali na batisi nde ekosala motema. Tozwi lokola lolemo lolemo aza na baselile aza na batisi nde ekosala lolemo. Donc baorgane nyonso bite nyonso ya nzoto ya moto nde tobenga baorgane eforme oyo eforme yango eza banyama mike wana tobengi baselile na yemo na batisi nde esali babengi organe.
nde cancer ezali nini ezali tango banyama wana nyonso baza paralysé baza kokufa to bazali na santé malamu te nde omoni ekosala ete moto abeli cancer tozwi kaka ndakisa président de la république azali na garde tobengi bamapinga bamapinga wana mpona okoma epa président de la république esengeli oleka na mapinga wana tozwi ndakisa soki par exemple compagnie président de la république aza na compagnie ezokengela ye compagnie ezokengela ye wana mpona kokoma epa na garde rapproché mpo okoma na garde corps ya président esengeli oleka na compagnie donc soki oneutralize compagnie te mwa oneutralize garde rapproché eza te mwa mpo oneutralize garde corps eza te nde ntango sikoyo monguna ye aneutralize to akoti bagarde baza na compagnie bazali malamu te baza na bokono baza kolala pongi monguna akokota akoti na garde rapproché tobengi ndakisa tisi akoti kuna ntango akoti na tisi alongi na tisi akoti sikoyo na garde corps oyo azokengela nzoto nde akotushe président donc bokono mpe ya cancer mpe eza bongo cancer esengeli akota na kati na baselile aneutralize baselile nyonso soki aneutralize baselile nyonso batisi nyonso nde akoti tozwi ndakisa pota moto sikoyo lokolo eza na pota pota wana sikoyo na kati ya pota wana pota wana bazopesa kisi ezosila te mpo na nini parce que baselile eza faible baselile baza so na bokasi te nde pota wana ekokoma chronique nde omona bapota mosusu ya chronique donc baselile babateli oyo babatelaka misuni mpo bakausa mosuni mpo pota ekauka baza lisusu te nde omona pota wana ata bautia bakisi nde nini ekomi na cancer pota wana ekubi donc cancer na mokuse ezali pota oyo ekubi malade ekubi esali pota wana ekubi nde ekomi cancer nde nango toza ba cancer ebele basorte ba cancer ebele toza basorte ba cancer ebele on a plus de 80 sortes de cancer mais moi to citer nyonso ezali plus de 80 sortes ya type ya cancer oyo ezalaka courant oyo ezalaka mwa mingi oyo eza courant po toko citer cancer ya estomac toza cancer ya intestin grêle toza cancer ya prostate toza cancer de sein toza cancer œsophage donc ya mongongo toza cancer ya lolemo toza na lolemo sikoyo na bacancer wana eza bacancer mosusu ezalaka spécial ya mibali spécial ya basi ozoyoka cancer lokola ya ovaire mobali azala na bovaire te cancer lokola ya col ya utérus mobali azala na col ya utérus te cancer wana nyonso moyo tokota bozindo na gynécologie eza te cancer de sein malgré mobali mpe abelaka ntumpa oyo cancer ya libele bakara mingi epa basi mwasi mpe abelaka cancer ya prostate te mpo mwasi azala na prostate te cancer ya batesticule mwasi abela yango te mpo ye azala nango te donc torenumere mwa bacancer wana cancer ya vessie mpe ezali cancer ya peau mpe ezali cancer ya foie ezali donc bacancer ezali ebele ya poumon ezali na kati na bato donc bacancer wana nyonso tu toza batype ya cancer nde mingi na kati na bato baza bacancer wana mpe bamiyebi te baza na bacancer wana ingeta donc aza na ya cancer mais ayebi te naza na cancer tala ndenge moko boyo ayaki epa na biso tosali bango touché ntana osali touché na kabine nanga mais aza na cancer ya col ya utérus kata nasalaka touché boyo aza na cancer mais asali douleur wana esali ye 15 ans na douleur donc aza na cancer ayebi te naza na cancer ozomona par exemple mosusu mpe aza na cancer ya intestin mais ayebi te naza na cancer ya intestin il y a cancer des hémorroïdes, il y a des hémorroïdes, des cancer mais ça mi chupone kuna na intestin grêle, musofa monene wana. Donc cancer ya rectum. Ayo kaka mokongo passe mokongo panzo ne mukwa ezoka pota comme na cancer et mota éviter. Ndi yango to kopesa bango différence cancer na maimo susu po bandeko mingi ba yebi penza te. Matono mingi nganga buka ngoma na kotalisa penza yike ya ba cancer o batu babelaka. Kati nango oyo bino boyambaka mingi eza wapi pe babilembo ya moko na moko po bandeko bazali kolanda biso koyeba ete soki nazosanti bilembo ekozala cancer songolo na pusa na pa ngangabuka ngoma po ete akokopesa bango biso solution. Matono cancer lokola cancer eza fréquemment oyebi na statistique mondiale 61 000 cas par année ya cancer ya estomac. Cancer estomac, 61 000 personnes par année cancer estomac. Ozobela cancer estomac. Cancer estomac ils ont eu bato mingi. Cancer estomac e bandara mingi mutabeli d'abord gastrite. Donc pas banana estomac. Abane estomac gastrite wani tumisi ye moteme vimbi. Abane ko passe ningi passe za awa
ti na sima ezokangama wana gastrite eli moto ntango gastrite eli moto lokola bato balingi kokipe nzoto te kongo alingi alia ne alata ne elambaki azwa so na nzoto mema donc amilingi te sikoyo ntango asali bongo gastrite wana ekoli ya mene kaka mai ya moto ake osoma ma gavisco na milie après une semaine ameli susu ka ndenge wana ekoli ekomi na ulcère ntango ekomi na ulcère gastrite ulcère ekomi makili ekomi otanga eloko na étape bapota mike ekomi sikoyo makili ekomi otanga ntango eloko na étape ya ulcère wana avandi na ye abandi sikoyo mpe komelamela na kovanda na ye ndenge bazalaka bamesana bango vanda bongo suka soki kosala cancer ya estomac cancer ya estomac ezalaka pota ekubi donc pota ekubi mpenza ntango pota ekubi sikoyo nde komi cancer ya estomac cancer ya estomac symptôme nango eza nini bilembo ntango moto soki asandi kaka makila mosusu kuta aza cancer ya estomac makili ekomi obima lokola estomac akangami na baintestin soki akei na toilette makili ezobima ye akanisi hémorroïde soki ande cancer kuna na estomac akoma na cancer motema soki ekomi olengalenga boye nde esalaki bato mosusu bakangama omona moto aza na estomac na gastrite mais akangami yo kasi kokangama maladi ya ndeke te eza nde cancer nde ekoma na niveau donc ekomi na niveau akangama soki akomi na niveau akangama ekomi grave donc liwa peut-être eza nde mosika te wana ba symptôme ya cancer ya estomac nini ekozala cancer ya estomac bon soki tokomi na niveau wana esengeli tosisa ba symptôme ya ba cancer mosusu nde toke na cause wana bongo ya mopanzi yango soki bokopesa biso nzela ngeta à part cancer ya estomac cancer ya estomac toke sikoyo na cancer ya poumon plèvre cancer ya poumon eza cancer oyo bilembo nango eza makasi na nini moto mosusu omona kosokoso asaka ko amemwa bakisi après quelque temps ezongi lisusu na kati ya tone kaka kwi ayoka passe mais anéglige na ye yo yoka congolais azo ane passe mazo sane misala azo néglige misala azo sa misala mais na kati kuna azoka thorax na ye passe soki penza akosoli mo makile bimi so akosoli makile bimi mutabongo keba déjà ba symptômes ya cancer ya poumon to qu'est-ce qu'on a cancer par rapport ya bilembo na cancer ya poumon to ka peke no mutatibe za pena batamu susu ki ba kosoli ya sandi makila bo kesene ko za la nini entre mutabela tibe na mutabela cancer et puis ya elembo na ya ko sandi makila maton tiber na cancer bo kesenza makasi tiber ayoka capacité mais cancer akoyoka passe donc tiber penza douleur penza makasi ayoka mais cancer penza ayoka penza pota na kati mais ba so sanza kaka makila donc tiber ezele ko mosusu asthme pe ezele ko mosusu cancer pe ezele ko mosusu so tiber soki umeli asthme soki umeli nde ba memi moto na cancer maton donc qu'est-ce qu'on a bilembo ya cancer ya prostate bilembo ya cancer ya prostate eza nini bilembo ya cancer ya prostate moto mobali mwa mobali po cancer za prostate eza mibali mwa mobali kosuba azoka posa masuba ezobima te siko posa masuba ata so otosuba mais azoka masuba ngebima mais ezobima te soki pe ake na kosuba wana akosuba bomo makila pe esa nini ebimi na kati ya masuba bakosuba kanisa syphilis gono te ezali sikoyo cancer ya prostate prostate kuna ja azoki pota azolakisa bilembo na ye te ngai na boye pota ekomi monene makila esensani ezobima pe cancer ya bilembo ya cancer ya prostate mosusu mobali na butu okosuba ata 8 fois 10 fois soki pe oke masuba boye po masuba ebima donc il faut pene osala mouvement wana ndenge batata bayebi ndenge basalaka donc po masuba ebima donc wana sikoyo bilembo ya cancer ya prostate toke na cancer par rapport nano ya cancer ya prostate un peu le kawana toyoka peke no mutabela pe kokona prostatite donc ezoko bala na mwanda par rapport ndenge baexplika bino nganga po ndenge baexplikaka prostate yango eza organe oyo esalaka ete mobali alekisa ndunda na ye ndenge esengeli alors mwa bokeseni bilemba bokeseni nini oyo moto oyo
il envoyé belete le mot papa ne na landa kinga buka ngoma et cause la prostate on ne na landa kinga buka ngoma et cause la prostatite donc entre cancer à prostate na prostatite pour que ce n'est nango et cause la bon organe yango ba benga prostate malade ne ba benga prostatite na cancer à prostate donc ils ont une infection prostatique na cancer ya prostate sikoyo infection prostatite ezali prostate wana ya azali kwa robinet wa l'examen masuba o ndenge robinet l'examen mai ndenge pa l'examen spermatozoïde ndenge pa ya lesa pe ba sperme kuna po pa lesa bien liquide mo ya bimisaka sikoyo prostate et prostatique wana so asala infection asala nini avimbi so avimbi afongo nzele komi munene esika masuba ebimaka et comme si quoi munene donc moi mutavandi ka bona sous les hommes mango dans les vides parce que moi mutavandi ka pour ebimi pour parce que frein et le kanga masuba et ça est bien donc avant ka boy j'ai sensation on les aramonto on va penser masuba et pour ça masuba on les a surtout parce que et le kwana et baby et ça l'inflammation ou soit les ali bouché ndé ce que comme na niveau on les autres malé ndé ce qui est coli ndé sali pota ne va comme cancer ya prostate dès comme ce qu'il faut de moi papa donc so na comprendre cancer à prostate c'est une complication ya prostatite voilà donc et bandi la prostatique et bandi abumi ce que la cellule nyonso tout ce qui est compliqué de ça cancer dès comme ce que pota et ça le connaît donc moi tango muta suba ba mo fo masube sani et makile sani et bim donc tango makile zo bima zo la célébrité ça cancer. Mais ceux qui n'ont pas quitté le ils ont des infections. Prostatique. Sur l'infection, il y a des années, pour profiter de la place, au moins, il y a des positions. Moussou na se moussou na l'école. Où est pandan bon. Donc, tu as souba masou bezo pandan. Dès que tu as souba masou bezo que nous avons boyé, et que nous pas côté bon. Voilà peu besoin na quand. Voilà peu de ça ça rend. Voilà ce que le symptôme il y a prostate. Donc, est-ce qu'on a symptôme il y a cancer il y a sein il y a cancer à sein et anime bon mona libelle à moi si et comme chocolat moi ba mouvement ko boya rouge ba niko zwa ko ndo mona ka bilemba ba pota donc rouge mo bo ndo mona mbasu au moins ba rouge wana ba tache ça na libelle déjà sur bilemba ko mona déjà c'est un cancer il y a sein. Et puis, ceux qui ont simi boye comme le edem. Donc, ça pèse au quota. Et le quota fini, il doit être ticali. Voilà. Ce qu'on finit est ticali penza, ce qu'on doucement ça boye. Le edem ezaka. Le doucement est ticali. Et puis, azoka passe na kati. Passe moko, bon passe keseni, passe à pote ezali, na passe au zora douleur. Ce qu'on passe à pota, azo finya boye. Yemo ko so finira boye. Fini bon on senti mon sapezo kota mais au dénaté et côté ato bimus mon sapezo mais dessous tigaka on a déjà bilembo cancer il y a sein donc na bilembo cancer il y a intestin grêle cancer intestin grêle les akaka ce qui est mourir de colis et colis mal négligé donc mal traité va nous soit zalaka par exemple papa mon 66 ans mais abani ko bele mourir depuis l'âge à 16 ans. Mais hémorroïde wana et bimsale ba donc depuis 16 ans. Il y a comme na 66. Na niveau ya Nice na et comme ce que ça ce ko ba pota ba nani ba misuni mo ce que ça ba pota ce ko comment makasi. Donc so simi pena boye makasi. Déjà on est dans cancer. Kuna mitsopo makile bimaeka so ameli moi bien mika mon ka ba tozo na tangus ameli moi 2000 nga tangus après minaye. Après depuis elle a 66 ans, t'as moto âge 66 ans à Belaka, pour calculer combien des années. Donc plus de ceux qui 52 ans, c'est combien au Motabelaka, maladroit. Ce qu'on va porter en vendre, si les années tango aux autres makaboye, bah zonga inene, nakata zonga inene moi ba bula makila. Ya ka moi kokana hémorroïde. Quand c'est hémorroïde de colis. Nde ba seli o batla aux batela na mitsopo. Elembi. Ce que tango elembi, et comme ce que vous avez sunit. Donc ce que misuni comme vous ama. Ce que moi ça la toilette moi ba pembe zobima. Donc mitsopo ndezo parce que misuni eza sur ma casite. Ici elembi ba seli elembi. Ce que à cette toilette moi makile bimi na moi ba poso moi pembe.
so biloko wana ezobima ye azokende traite ka hémorroïde kaka hémorroïde kanzo wana hémorroïde soki ewumeli bamoko fo ekoma na niveau mosusu donc wana bilembo ya moto abengi prostate ya intestin makila ekomobima cancer ya intestin donc pembeni wana mosuku esalema misuni esalema misuni wana ekoma donc misuni wana ata ndenge elongwaka te ekomaka wana na comprendre cancer intestin ezalaka mimi na rectum to na nice. Voilà, na rectum na nice bango wana bani esika cancer ezali donc soki aye avandi na nice wana asalema babulubulu boye babulubulu wana donc bamosusu okende hôpital nde bakata yango na okata mais so bakati eobima lisusu kaka so bakati elingi lisusu kaka donc ekoma sikoyo donc bapoto ekuma mais moto atamboka na ye moto alati mpe veste na ye kitoko aza mpe na kati ya motuka atamboka na ye nzo ani kuna na se aza kobeba nzo moni sikoyo cancer intestin danger nango eza kaka fur et à mesure mitiopo fo esala nini fo etoboka mitiopo etoboki ntango azosala sel ekomobima mopanzi soko imagine sel wana ntango ezobima mopanzi elovanda wapi mpe kosala mosala nini nde mo moto sukasuka moto azokondakonda kaka perte ya poids azokonda sukasuka moto azonga na mokili ya molimo ekomo tata mwasi aloki ye so aza na lingoma moko banoyoka na bata lingoma mo baranki ndenge ezala na kati ya lisanga omoni bandeko nini balie omoni ye mokonzi na bango alie omoni te mwasi ne mobali ne donc nzoka nde eza nde soin ya moto ayebi kozwa soin na ye te donc nde ezosala pasi mpe mawa na kati na bayi nakanisi ete mwa basymptôme cancer ya loposo toke na symptôme na yango symptôme ya cancer ya loposo eza nini cancer ya loposo symptôme yango liboso ezali pota soki deja loposo deja omoni deja basigne ya bapota deja ekomi na loposo ekomi na bapota mike bapota yango mpe ezosila te seke deja wana deja bilembo ya cancer mpo nini parce que wana todeveloppe yango na cause nango mpo nini parce que soki totala kaka bato mosusu aza na mwa pota mokie epota wana ezokauka te batie kisi ezokauka te ti bazotia bakisi mwa mpena lelo kaka kutu na yami moto aza na 16 ans pota 16 ans sikoyo moto asali 16 ans esali 16 ans siko pota wana ekauka te déjà wana deja eza so eloko ya koloba te omombango eza cancer po misuni deja elembi donc so otieka ciseau boye otie pince boye ozoma pene misuni yango moko ezokweya ti sukasuka ekokota ntina mokwa esali cancer ya mokwa nde basymptôme ya cancer na mwa moke yango wana même cancer ya lolemo omwa pena lolemo esali bapota bato mosusu azalaka après 2 mois pota ebi na lolemo après 2 mois pota ebi na lolemo après bapota ebimayeka na lolemo kaka ndenge wana donc moto abongo asali bande bapota ebimayeka na lolemo yebi ete aza ja na cancer ya lolemo mais sans le savoir lokola bato ayebi makambo yango te bazalaki babokono bakoko na biso bazalaki nango te ezalaki babokono bato baza bamboka bayebi yango te mpe ekotika mpe kozwa bango te ekozwa mingi kaka biso bato tozali na kati na soit disons biso bacitadin bana batondo mingi bandeko balandi lelo tozobela bango babokono oyo bakufa na biso babelaka te kasi na kati nango mingi tozopenge bokono ya cancer boyoki bacancer eza lolenge na lolenge to basorte ebele mpe basorte nyonso nganga buka yango masi po kotalisa bilembo nango nganga buka yango bacancer yango tomoni botalisa yango ebele mpe bilembo nango botalisa tolingi na toyeba cancer baoyo nyonso botalisi na ntango bakopa na biso ezalaka bayebaka kodetecta yango te to bayebaka yango te to ezalaka te soki ezalaka te ezalaki mpona nini mais na ntango bakopa na biso kutu bokono ezalaki difficile liwa kutu bokosala ata 6 ans bokufeli moto te osali 15 ans bokufeli moto te babokono wana nyonso oyo tobenga bacancer lelo nyonso to ezalaki te po ekozala lolenge kande mpo yango cause nango eza nde modernisation cause nango eza nde développement cause nango eza nde lelo tobenga mais cause ya bacancer nyonso ntango wana soki tokoki na point nango eza mingi kaka modernisation mpo nini tozwi supermarché baboucherie ndenge moto esali biloko wana nyonso toke na tomate ali nzanza balobi eza tomate malamu nzoka nde eza peinture oyo bato baliaka eza peinture parce que chimie nango na kota une fois
na société oyo basala batomate manzanza ntango nazalaki na Cape Town na Afrique du Sud nayi komona peinture ndenge basangisa bachimie wana eza kaka baboite bazoboite oyo basangisi baboite bachimie basangisi badina basaveur ya tomate batie nde batie yango na manzanza nde bakongi kopesa bato balamba balia ona logi so otali tomate wana eza ata na usine wana ata tomate moko ya mbuma ekota ate mpo banikisa yango mpo ekoma tomate wana ngai moko na Cape Town na Afrique du Sud nakota ti na kati baboya nazwa bafoto mpo moko na moninga nga banosala na kati nakotika na kati na kimissionnaire nangi kokóma na kati eloko eza na kati te donc eza kaka basak ya bapoussière nde mwa la shobongo nde mwa la chimie la shobongo basangisi batie na bamashine ezobwaka na manzanza bakangi yango d'abord ye moko linzanza azali meto ezali libende bazwi peinture batia na kati ya libende wana au fur et à mesure libende wana ekweyaka bapoussière ya mike ya mabende esala nini ekota na kati ya tomate wana soko ntango ozwi tomate wana olambi yango olobi namoni tata mwasi na nga azosala deux copes alors on a deux boîtes ya tomate abisoma bamanzana mibale ya tomate na deux copes ya loso soko ntango ozomona bonozoka mpasi na motema na be concert ya sire yango aza nango me azokomiyeba te ozoloba ndenge wana donc manzanza concert d'abord ya liboso développement yango wana toke na baani mafuta wana uile wana toyebi so uile yango mpe ekutaka wapi soki uile ya nini mpo ba huile d'arachide oyo abengi huile d'arachide eza place kutu huile oyo toliaka oyo baliaka mingi ezaka huile ya bafruit donc nani bafleur banikisi bafleur basala yango bahuile kotala pena bakombo ya banini te ngaka généralité voilà batie bahuile huile batie kaka na sardine wana naye moko sardine oyo batie wana kisini batie wana toyebi te naye moko linzanza toyebi te ntango moto azolia pena boye oyo bobenga so bacorne bœuf nyama na logique des choses nyama po asala so asali 3 semaines akomi expiré nyama 3 semaines kaka plus de 3 semaines akomi expiré nyama wana nomoni aza su nyama kolia te sokotalaka nyama azouta poto azoya babombi yango na malili kutu na malili ti po akoma esali 3 mois po akoma waka na boma to na matadi amibebi déjà zwa sikoyo kuna akosala na dépôt combien de jours ntango mosusu 2 mois zwa sikoyo 2 mois wana po alongwa akoma awa 1 mois po alongwa na boucherie esika bazolamba na chambre froide po baboucherie bazwa yango baloko esa combien de mois donc mo nyama asali une année azaka na batransition bozolia biloko kopola fobe ya cancer ya estomac cancer ya estomac sire cancer estomac wana okoboya yango te toke na même na mai milevu nganga bukanguma par rapport lokola botalesaki bacancer ebele soki bokoki komanda kodetane na basymptôme loko detane ndakisa cancer ya tête cause nango mingi ezalaka oyo bobandi na ndenge bobandelaki cancer ya sein, cancer ya poumon, cancer ya prostate, cancer ya peau, cancer na cancer po mutu na mutami yebelaki no soki ngamba mutu na se retrouve na bokona cancer ya oyo vi na ndenge na salaki nini oyo matondo mopanisi yango toke na cancer ya poumon. Cancer ya poumon d'abord moto amati likoya moto liboso ya moto mutuka ezofula milinga ya mwindo wana oyo mutuka ezofula wana moto azomela yango o poumon mosala poumon eza nini ye ayambaka mopepe ya kitoko abimisi mopepe ya mabe donc ye ayambi oxygène abimisi hydrogène sikoyo imagine moto poumon na sa nzoto ya moto azozala sikoyo ayamba mopepe ya oxygène ya kitoko ezouta na banzete moto amela yango mpo ye abimisa salete ye sikoyo poumon avant na boazala sikoyo bazoyele sikoyo donc elulu mpenza ya milinga ya mutuka sikoyo moto na moto naye moto oza na nsima moto nyonso mbale bozomela milinga wana eke ovanda bapoumon ya kosala milinga d'abord ezobebisa miso na yo wana miso ya miso tokosala yango nsima miso ezobebisa bapoumon zolo
Et que tu as cerveau, hein, parce que quand on a mais ils ont que tu as cerveau. On a pas cancer à cerveau peut malgré tout temps en côté tumeur. Si quoi yo so wana tango yo va na poumon est indi. Poumon est indi. Na kasi ba image ya poumon bo senge pas na les jours biso ba image ya poumon wana poumon est comme la cancer poumon est indi. Et surtout quand on a un cancer de poumon, moto a fait ce que de cigarette. Fumer est préjudiciable à la santé. Batie pendant la image, l'image de la poumon est comme un cancer. Mais motazo met un paquet de cigarettes par jour. Ce paquet de combien de tiges sur 20 tiges par jour. Motazo met un paquet de cigarettes par jour. A vu sous pour na tolo. Abakisi. Au degré zate au ibante au yemo ngenge kutu asima ngata mukete mutameli ta mutameli yango akomi na cancer ya poumon siko azo yeba te non déjà motu ba mosusu azo vivre na poumon moko po poumon ezami bale poumon moko na azo vivre yango il veut que le voilà melaka nzamba pc grâce le voilà monter kufi mais moko ezo continuer le voilà comme là les mêmes jours kufa ndia ressentir que non na melaki sikete ngona kufi awe biso banana ko melango sida na beli ingeta mopanisango yango pe bien mapesa biso na ke kuto na pesa moto remarque ya bajika ko ya somba ya ji ameli po na nzela ka ameli ya ji mi bana pesa remarque papa ba ji ozo melo eza malamu te eza produit chimique obe bisa nanga bana mela wesi na kufa nzo na zaza le bembe ya hôtel matia za wana ozo mo suko donc ba poumon mosusu ayo vivre na poumon moko mais azo ba te nazo mais nzo ne pas vraiment mindela ta beli poumon akoyeba non naza poumon moko nde nazali na moninga moko boye na Mozambique ya mundela ayebisaka to so na nanga nazozela docteur alakinga poumon adinanga nazela dans 2 mois ba remplacer na poumon ba longola batia mosusu batia poumon mosusu donc iye mo azo non naza malade mais moto mundu amibité car le na pamba ka kolata ka meza ne mukufi déjà mort vivant donc moi soko cause ya ba poumon ya ngwana bato bazo mena mo pepe ya mabe bazolia biloko mabe allez na alcool na cigarette nyonso esangani allez cause ya poumon toke sikoyo na estomac cause ya cancer estomac ezani tala moto même mai moto azomela mai ya mbula ebeti to wana eza na bawi to wana eza wuye mais atie bassin na se mai soko koyi na tol ekoyi na bassin ne nzoka nde bato wana ekoma na poussière ya rouille donc ntango ozomela kaka mai wana elingi ozomela nini ozomela na batolo ya rouille mais moto mwindu etali ete azomela mai ya mbula eza kitoko eba ya mbula moto eleki mai ya libulu nzoka nde tala degré ya tolo yango oyo mai ezokwela ntango moto azomela biloko wana ezokende provoquer cancer ayebi te ntango moto azolia biloko biso tolia nde topesi mundu akisa tomate tomate wana tango na poussière ya mabende eza ekwe na kati sikoyo naye moko tomate aza peinture totango omeli ayi ovanda supo na estomac po estomac nde moyambi ntango estomac ayambi il faut provoquer cancer estomac obligatoire nalanda mpe lesoni ya nzela mokolo tia moto apana na ngola basila kotalisa ete botalaka na bamashine oyo banikelaka fufu ntango pupe enikaka mashine ya pupe enikaka libende oyo wana enikaka eliamaka ere esilaka botuna ekendaka wapi elingi koloba ekotaka na fufu bolia ekozala mpe moko ya oyo epesaka bongo bacancer ingeta tokutongi tokoma na place wana me lokola bozali journaliste bwanya kopesa na koyamba ezali ya wangwizani pene ezali ya molimo donc sikoyo bambasi ja baki kosouffle bino même bafufu tozolia ya mashine oyo ezonikama ya bamashine oyo mabende mike etikala na kati ya bafufu wana nde ntango ozolia ya fufu ozomela na mabende wana sikoyo kobela cancer te ndenge nini toke sikoyo na banzungu oyo tozolambela banzungu ya mabende oyo tosalaka na bakartier oyo mais nzungu wana dabord nzungu wana soko elali lango ya tongo mwa biloko moko ya vert ebimi na nzungu sikoyo nzungu wana dabord ntango tograta yango bongo ozolonga nini mabende ti na lutu eliamaka na lenzunga eliamaka mwa pe suka eliami penza ozoma ndongo sikoyo danger ndeko yoko mona biso ko mukuse bongo biso ko mukuse ekomi difficile po moto akokisa 80 ans
Quand tu es jeune, tu as 45 ans, jeune à l'embi, moi, je mais comment on doit faire à 45 ans? Comment on doit faire à 60 ans? 70 ans? Et tout trouve normal. Mais c'est normal. On doit faire à 95 ans, 100 ans. Même si on est là. Hein? Quand j'ai un coup, vous avez un danger à cancer. Donc, modélisation, modélisation. Donc, la moitié de la population est un cancer. Pour nous, on a surtout soit l'ambi fou l'os c'est ziki ba dinga kolia bibi krotoana abisiko luto c'est quoi ça gratter nzu mona kroko na jabi kroto l'os c'est zika wana so l'os c'est zika ande ma bende ndio zobira so na ma bende so ba beno ne osani et provoquer ce cancer non que pas tout bazaka na bisalia ke mailoko na resho et ça fait cancer na ite wana za sort na cancer kuna yoka dai kuna botu makabilo kuna na resho te. Mais quand c'est le choix, on les a libérés et ziki moto. Donc, il y a toujours une gage. Tant que tu n'as pas de nango, bah moi libéré on est connu n'allie pas. Tant qu'on dit pas. Donc quoi système il y a macroyo. Pour que nous moi on va libérer de vanne, na bateau azambo libérer. Et là on est sur zone il faut chauffer na macroyo. Macroyo wana do. C'est quoi bah Roana ils ont fait ça na macroyo wana c'est quoi ils ont continué biloko ko dia tant aux autres yango cancer. Ils ont c'est quoi ça toujours estomac. Quand il y a l'estomac. Ce qu'on a, c'est que l'estomac a foie. Cancer à foie, cancer à foie, il y a l'hépatite B. C'est comme le cancer à foie. Parce que foie, il y a un kabolaka. Il y a un kabolaka makila. Makila malamu, il y a un boki kuna, et qu'il y a un motema, makila mabe, a boki na barin. Barin pas besoin de souba, pour des choses, ça n'est bim. Le foie, ce qui foie à yambi, il y a des années et le mot banité. C'est qu'on va nous dire à yemoko. Ils ont détruit mon foie. Les autres détruisent foie, nous même cancer à foie, et bateau moussou sous la raté. Comment vous avez mis la peine 12 comprimés dans la journée moko. Tant que vous avez 12 comprimés dans la journée moko, foie, il y a quand capacité de faire 2 comprimés. 500 mg, 500 mg. Vous avez mis la anti-12. Vous avez mis la tramadol 12. La diclou a mis la 12. Ce qu'autant au foie à yambi ango, il y a foie a commis surchargé. Face à Nazoga pota. Azogi pota, parce que Azogi pota, allez, Mbamoko, hépatite B, cancer à foie. Foie, comme la pota, nous comme panza, foie mobimba, comme panza. Donc, biloko na kolia, ezali kotungisa bato, bato lia, bato sa makamba ebite, banzungu, ezo, ta voilà, kopo, ya plastique. Comme la maya monte na kopo plastique, le copo plastique d'abord, il y a zali pétrole. Pour plastique, on a pétrole na kati. Quand on tient mal à moto na gobelet à plastique. Mais plastique faut fongwama. Et produit chimique on va dire on fait ça à côté na kati na ma moto. Ce qu'on va nommer ma moto, on t'a ma moto wana produit chimique on est ça ekoti. Faut bien ça motema na yo, na estomac na yo, faut bien ça foie na yo. Comme un niveau et que nous ogisana ni intestin na yo. Parce que ce qu'on la cause principale des autres misabo moya bato elieli ezali mabe na biloko to sala pour olamba biloko mabe toujours ba to batumba bantaba tala mabeni wana batumba bantaba comment pena moto mundo azomona azotala te mabeni penga ya rouille chaque jour batiaka mafuta mabeni wana so ba boto ntaba wana biloko basala ya canal sat yango bakomo tumba bantaba mikolo. So batobo ba dusu na biloko wana le batiso ko ntaba wana ngulu wana ali moto nezo so moto ezo ni bende kuma rouille musunde otina ka na ko ya rouille rouille faut ça ni ematana na musuni so tango zo ya ntaba wana ozo ba ngoelengi batiso mayonnaise ozo ba ngoelengi batiso kibo ozo ba ngoelengi so ndio ozo ya cancer mobima na kati na bomo na sikoyo bomo ine ko za malamu to moso ko moto so ko mka ba 50 ans chance zo te ko moninga. La cancer on est équipé avec une foie et un estomac et aussi peut que na intestin. Donc moi ba cause il y a ba foie ngoma to komo pusa na peza na suka TV tellement ezango ngasoke za kile puissance sexuelle ne ba mutusu quand il n'y a makasi na ba chaîne mutusu ba ko pesa ka ba mo ba kasi o ila ko ya tina ni mo ko yedu to lini bo ko pesa na balanje émission santé là
po bamibatela mingi mpona bokono ya cancer mpe bongo bokoki kopesa bino numero na bino mpona baya nyonso bazali bongo na posa na bino baya koba bongo kobenga bino. Matondo mopanzi yango mpe tobeta sete na cancer ya sein bandeko boevita kozwa batelefone bandeko basi ozwi telefone na yo otie awa na libele na se ya soutien ozwi mbongo otie wana parmi bafacteur oyo ezosala cancer de sein mingi mpe yango wana kati na basi mpe bino bandeko nanga basi bibakabaka mundele ayeli bino bamotambo ya bibakabaka mpo kaka sime koma monene wana nde cancer ezonyoka lisusu basi mosusu oyo mosusu ayaki wana ngakuti nakoyamba ete esengi évacue mpo donc aza kobeba donc cancer ya sein en tout cas bevitaka mingi kotia batelefone na bambongo na basoutien bandeko mibali mpe bino bato kosimba baportable lokola ya modernisation eye kosimba mi kotia mi portable na likolo ya makolo te mpo bareyo wana ezo atake bamembre nyonso mibale ezo atake makolo nyonso mibale mpe ezo touche la testicule soki touche la testicule ezo touche la testéroïne soki touche wana moyo soki oyo production ya bana ezala malamu eza te donc boevita kotia batelefone banani baportable banani balaptop ordinateur likolo ya makolo ezali mpenza malamu te nde ezosala mpe maetali cancer de peau topesi cause nango te bipakola dermogel movat nangabuka yango mawana tokolobela yango mikolo ezali koya ngonga eza mokuse ngonga eza mokuse conseil topesa bino kaka boyo aza kosa toli boya na cabinet na nganga buka ngoma numéro eza affiché wana po bokoka kozwa toli malamu bukoko tona posa bato bazonga bukoko totika kimundele toya na bukoko mais ezokoza kokamwa kaka moto alingi bukoko te alingi kimundele moto ata abeli fièvre pambo il faut kenomela kaka paracetamol mais basala bino paracetamol ya bukoko ya biso tosala bino bacompre paracetamol ya bukoko mais bayindo balingi te ata bokoya kozwa traitement epa akilani ngoma te to anda kolobi ko te oluka bayindo soki bayindo bazali bomela kisi ya bukoko bandeko na ngai donc toli topesa bino yango wana bomela kisi ya bukoko mpona kozwa biso 085 97 229 pour la Talibanda otier code na biso de plus 243 otier 85 97 229 soit au bengi biso na 083 24 23 567 083 24 23 567 wana bokobenga biso nde tokopesa bino mai nyonso bozango posa soki esengi kopesa bino kisa malamu tokopesa bino nde yango tozongisa matondo mingi epa bandeko banso boyo mpenza balandi biso na bokebi nyonso matondo mingi na balandi nyonso emission santé lamu lelo tozalaki bongo babokono bakoko na biso babelaka te kasi mingi tepengaki bokono ya prostate bokono ya cancer na kotala boye bokono ya cancer ndenge nganga buka ati bongo talisa mingi eza modernisation donc bakoko na biso badevelopaki bamayi na bango bazotenir compte ya santé kasi sikawa modernisation na biso ezosalama to monde ezokoévolue sans kotenir compte ya santé ya bato donc azodéveloppe ndenge kaka technologie azodéveloppe mai makambo etali santé ya motu etali ete wana tomoni mingi ndenge balobi biloko mabende banzungu nyonso toza bongo kosala mpe batalisi mingi lisusu mpona etene etali bongo cigarette tokebela mingi bacigarette tokebela mingi baalcool nde bacancer nyonso tozobela mingi soki otali komona alcool cigarette donc tokebela yango mpo toevite bokono yango pambe te boyebi ete po epika ezalaka vraiment face matondo mingi na nganga buka ngoma na kondima mpenza koya korépondre na invitation na biso mokolo mayo matondo mingi na balandi nyonso emission santelamo matondo mingi na équipe tekiti ngolima ya vambo télévision oyo basalaki ete tokomela bino na bandako nde na banso tokutani mikolo mibale koya tika ete kimia tataki eli bongo likolo na se ezala mpo mabota mabe